Pote bandeko na biso oyo nyonso tozali na diaspora natindeli bino mbote na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi mpe nkolo na bomoi na biso mpe na badestin na biso. Na koloba lelo message moko ekozala mingi mpona koatire attention na bandeko na biso ya diaspora oyo bazali en dehors ya mboka na biso oyo tobotami mingi tokoli kuna mpe toye kosemigre na baregion nyonso ya mokili bisika tozali. Mpe lelo na koloba mingi boye omoni Adam, Nzambe asalaki Adam mpe aye kosala Eve mpe ayaki kotia bango na oyo tobengi jardin d'Eden. Jardin d'Eden ezalaki place oyo Nzambe asalaki mokili na ye parfaitement ndenge elobeli biso na mokanda na Deutéronome ke asalaki mokili parfait, mais diable ayaki kopolwe mokili wana. Yango nde toyokaka mingi balobaka toza ko vivre na monde moko ezali parfait, mais le système qui gouverne ce monde n'est pas parfait. Na la suite toza ko se rendre compte na yango biso nyonso. Tango Adam ayaki kovanda na Eve baprodizaki bana moko tango basalaki masumu. Tango bango basalaki masumu bango bamonaki conséquence ya masumu wana te. Mais ezalaki na mokolo moko tango Adam na Eva bayaki kobota Caïn na Abel. Bango babandaki kosala tobengi agriculture. Bakendeki na champ, bakei kolona biloko na bango. Et puis, du coup, nani Eva tuni Adam. Alobi na ye, bongo masumu yango biso tosalaki me biso tozomona eloko moko te. Mais sikoyo, est-ce que masumu yango ezalaki ya solo? Bayo kaka pe na sima rapport yeli bango. Caïn abomi Abel. Raison Caïn abomaki Abel ezalaki nini? Ezali oto bengi jalousie. Toyebi ke tango babotaki Caïn, moko na bango azalaki na race oyo babengaka ba reptile. Eza mingi soko tali yango les politiciens sont comme ça. Ils n'ont pas de cœur. Bate bele baza na ba cœur te, même ba basambelaka mingi baza na cœur te. Yango esengaka ke moto abongwama. Tango Adam na Eva ba salaki masumu, siko na moment wana nde jalousie eko pénétrer na mokili. Ezalaki comme conséquence na nini? Tango basali masumu, Elohim aye kotuna bango. Alobi eloko nini ezali kosala te bino bozali kobombana. Balobi toza kobanga, mais liboso baaki kobanga présence ya Nzambe te parce que Nzambe abandaki koya kosolola na bango ndenge ka to solola biso na bato parce que bato baki na mokili mingi te po apesa bango ba instruction ya bomoi oyo tozali na se na moi biso nyonso. Nzambe alobaki boy te na nzela na mwasi nakoya konyata moto na nyoka. Toki likambo na moto. Moto azalaki bongo tobengi créature spirituelle. Sika oyo tango moto azalaki créature spirituelle azalaki na bobangi te. Siko tango bobangi ekokota na mokili to ekomona conséquence ya ndenge jalousie ekokota na mokili. Eloko eko se passer nini? Moto akomi ko vivre dans le naturel. Omoni na nature soki to tali bien toza na 5 sens. 5 sens wana ezali kosala nini? Ezali kotala na niveau ya cerveau. Omoni cerveau ya biso ba être humain ezali boye. Ezali na oyo toza koyoka,
ezali awa. Oyo tozali komona ezali awa. Oyo tozali koloba ekobima awa. Oyo tozali koteste tango toliaka biloko eza na lolemu oyo. Lolemu oyo ekoki kobimisa makambo ya malamu, comme ekoki kobimisa pe makambo ya malamu, to ekoki kodétruire toute une nation ou toute ba vie ya bato. Tozali conscient nango. Sikoyo bongo sens ya mitano ezali wapi? Na maboko. Na maboko nde tosimbaka bato. Sikoyo moni l'ennemi diable place aya ko pénétrer na vie ya bato ezali bongo na biso. Totala yango malamu. Et l'homme spirituel azali awate. L'homme spirituel azali dans les endroits oyo. Yango monaka te. To rezonaka mingi ndenge ya biloko toko mona te. Yango nde ezo senga biso la foi. La foi en Jésus-Christ. Bon, toye komona sika oyo. Na message nanga oyo nazaki nango pona mokolo na lelo ezaki koloba nini. Na kati ya moto toye komona biloko oyo Yesu Kristo alobeli biso. Alobeli biso bwe makambo oyo efungolaka ba porte ya munguna po ete aya ko posséder bomoi na yo na moto ezali na mokanda na Marc chapitre 7 verset 20 alobeli biso totanga te na 23. Yesu alobeli biso bwe. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Balobi, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Omoni makanisi ya mabe ezalaka na area oyo ya cerveau ya moto. Balobi biloko lokola adultère, les impudicités, les maîtres koboma. Balobi les vols, les cupidités, les méchancetés, na pluriel, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, kokosaka, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. La nature humaine, sans ambe ou soki ozali kotambola na ignorance tomoni ba conséquences ya minene. Bon, sikoyo biso bato toza na diaspora. To botami na ba famille songolo pakala. Ba mususu to zwi ba grâce ya ko se migrer ya ko olieto vanda na mboka na biso na Congo. Toye sikoyo ko bimana libanda po toya ko développer quand même ba mayele o ndenge ba bengaka makambo biso toyebi na makambo musu toyebi te donc toyo sala ba découverte. Tomoni bien que batu mingi ba komi awa na ba pays occidentaux ba vandi mais phénomène moko eye koya ya ezali nini. Oyo to komi lelo moto avandaki awa na poto ba mbule bele asali économie na ye a travaillé et puis alobi du coup bon lokola nazana ba nazali na ba occupation tango mususu siko moyena ya na mboka na biso na Congo te nakamata tango mususu na solola na bandeko omoni yango toyoka message oyo avec toute attention. Ok, nalingi na somba soit te disant un terrain pour na ya kotonga ou na ya ko créer loko moko lokola pharmacie ou centre ya orphelinat pour na ko sala contribution quand même na mboko nga na yaki na mokilo moni motema ya mutu nde babenga yango concept ya mutu ezali malamu na 2 Rois 4:10 okomona place wana pour na ko développer concept ya malamu na bomoi oyo ko sala toujours le bien. Sikoyo bato bazana Kinshasa ils peuvent te bandeko ils peuvent te batu ya oyo omoni bango bien bosololi baboya kate bakoloba ok oui tomoni ba terrain za côté boy moto akamati mbongo na ye atindi bino mbongo yepe na poto awa a komi ko sepela ke tala nazana projet moko na vie nazali ko sala boye pona contribuer akotinda mbongo soki asengi ba photo
bakozwa ba photo tant musupe ba photo wana pe yango te. Omoni eloko eza mapende place wana. Sikoyo alobi botindelanga mikanda bakoki kokende pe ba falsifier mikanda parce que yo vandaka kuna te moyo yeba légalité ya ba mikanda wana te. Bakotindelo biloko nyonso wana yo ovandi na yo okomi kosepela na mutema oza soki na bano bandi kolakisa bano lobi tala bana nazo sala mwabwe bana pe bakoyoka esengo papa ou mama bakosala biloko ya bien. Et du coup oye kosima nzela olobi okende na mboka po okende ko visiter mboka. Mboka wana eza mboka na biso nyonso. Eza teke biso tokomi bapaya te. Eza mboka na biso toza na bakoko kuna bakoko na bakoko na biso bauta kuna. Siko lobi okende na mboka na yo. Tango okomi kuna yo ozokende na idée ke bon bato yo tosololaki na bango balobaki na ngai eloko ya mabe te. Sikoyo nakomi na mboka na nga. Tango nakomi na mboka na nga eloko nini ekomi kosala? Ah, oye bakomi kokama oye bo tango yo ye est-ce que bino bolingaki na ya o bolingaki na ya te okomi otuna lobi bon na ko visiter quand même ba makambo bolobaki na ngaki bo salaki bakomi ko beta minoko mingi bakomi ko bota minoko to bango ke bandeko mingi bazali na bamboka na biso baza ba paresseux. Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas de concept réel à vie. Ils ne veulent pas avoir des informations crédibles pote et matisa nzamba pesaka moto moko mbongo te. Nzamba pesaka moto baide na baide soki osangisi na association avec de bonnes personnes de bon cœur nde boko sala ba réalisation ba projet ndenge balobaka mosapi moko ekoki kotonga ndako te. Oza na besoin na yo, naza na besoin na oyo, naza na besoin oyo babenga yango synergie. Ben du coup tokomi ko remarquer ces derniers temps eloko oyo ekomi ko koma lokola alarme na biso bato na diaspora. Okei na mboka na yo okomi kuna ba mususu bakomo tala ona miso ya mabe bakopesa yo biloko akolia ndenge lobi na mokanda na proverbe. Bazali kopesa yo biloko ya kolia, bakopesa yo mai ya komela, mais motema na bango ezali na yo te. Motema na bango ezali na oyo yo produit comme des parasites. Omoni comme des parasites balingi nde ba détruire yo ke yo ozonga ebembe bango batikala kosepela na biloko oyo bamonelaki pasi te. Mais soki lelo yo bomi muninga, obomi ye soit disons ziba bien matériel. Oyebi que le bien matériel ezali ko changer tout le temps. Total ba voiture to lingaki dans les années 70 80 telelo ezali sundenge mokote. Banda ko pendenge baki ko sala vers les années certaines années telelo ezali susu ndenge mokote. Donc makambo na mukili oyo etika la kalibela lo lengi wana ezali te ezali ko changer même les royaumes, même les présidents d'un pays, même ba makambo belé qui si c'est songolo pakala. Bon lelo tozo mona ke bande kona biso mingi ba komi ko kufa na ba bien oya bango on dirait que ba vie na bango ezali coupé parce que ezalaki destiné na vie ya moto à vivre na temps na ye ya molai ndenge ayi na mokili pe ndenge atika mokili mais ezali te moto mosusu aya kozwa moto yake na intention ya malamu akoma na mboko ya ye ale mingi ba komi kozonga bibembe. Phénomène oyo to fungola na yango miso makasi bandeko esengeli to zala na angele to fungola miso parce que ezali ko koma lokola une sorte de crise wana to zali ko kende wapi to wuti wapi toza ko kende wapi. Il est grand temps de nous réveiller le peuple de la diaspora. Omoni meme na kosambela bato basambelaka ya mutema malamu bali pe mingi pe ba mutema malamu te. Etienne azaki moto na losambo mais akufaka ndenge nini? Jalousie. Tomoni lelo Yesu Kristo azalaki na bayekoli na ye 12 mais Yesu Kristo nzambe na chair avandaki na o babengi Judas azalaki pe moko ya ba apôtre oyo Yesu Kristo a formaki.
Mais qu'est-ce qui est là? Et là, qu'on y a qui salate, yé moto Yesu a formaki, aya ko trahir yé po asuka ne kulus po aya ko c'est quoi? C'est quoi? C'est toujours la jalousie. Balobi, esprit amabe, esprit satanique, et ya qui ko pénétrer katina Judas pote a créé oyoye a créé qui. Bandeko, to fungola miso, to développer discernement spirituel, to développer la sagesse. La prière yango moko ezali suffisante. Il faut développer cette sagesse, cet discernement spirituel pour que Nzambe afungola miso ya molimo na biso pote a détruire ba sentiment oyo bato ebele balati na bomoi oyo na koya kosuka na message oyo na koloba lelo boy nazalaki place moko naza koyoka ba mama baza koloba lisolo oyo balobi ezalaki na mama moko azalaki na projet ka ya makambo ya bandako oyo akei na Congo afandi dès le premier jour akomi bandeko na ye bamoni ndenge alataki ba bijoux ndenge azalaki bango bazalaki na envie ya biloko ya ndeko na bango balingaki yete omoni tango tolo bamuta kopesa yo mai ya komela akopesa yo biloko mais motema na ye ezali nango na yote. Qu'est-ce qui s'est passé? Abengi camarade na yo bakola na ye tango abengi ye bae kofanda ye akendeki kosukola na douche. Pendant que yazo sukola bandeko na ye bakosala programme ke oya lobi nakozwa bijou oya lobi nakozwa c'est des biens matériels bango eloko bakosepelaka les biens matériels. Moninga na pe ayoki bon tango se moninga na ye ya mwasi azongi batie biloko ya bandiko osambela tango bandiko sambela asambela ki mwa prière mulai telere moninga na lobi me yo pe prière na yo eza mulai me biso biloko ko ya malili boyebobi ye pa ye ko loba OK amen alobi Nzambe alobi nanga na sala boye avant to lia biloko oyo sero ya lia biloko oyo nazaki na mbwa awa mbwa wana ameka kolia biloko oyo. Dans les surprises mbwa le biloko dans les 5 minutes mbwa akufa na poison. Ye moninga aebisi moninga na ye omoni bandeko no makambo basali toza na bataille spirituelle toza pe na bataille ya naturel. Bandeko tokende mingi dans le spirituel tokende ke kovandaka bisika moko tozali exposé te. Soki yo prendre soin na yo moko te muta ko prendre soin na yo azali te. Lekenge fait l'homme. Message on azalaki na yango te to bongola nde mitema na biso to longola ki motema mabe wana oyo elati bandeko na biso bazali na mboka kuna. Bandeko mususu akanaki akende séjour moke ake kokuta makambo basali ye e sali malamu te. Donc bato bakomi kosala plus que soki na longwe awa olina confier na bandeko na se confier na bato mususu baba professionnel pote musala na ngai o makambo na olingana sala e salema malamu na kombo na Yesu Kristo. Toyoki message oyo, abonnez-vous, bopesa ba commentaire, baoyo bazana makambo ya kubakisa, to bakisa, pote to fungola miso, to longwa na ignorance parce que mokanda na Nzambe na ozezo lo bela biso clairement, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Nanzela na connaissance, nanzela na discernement, nanzela na sagesse, ndeto ko conquérir les forces du mal et puis bolingo ezonga na mitema na biso bandeko oya biso toza na Congo tozali na diaspora pote tozala malamu pe tosala avancement ya malamu na pendant que na temps oyo toza nango ko vivre na mokili oyo na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Amen.